Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabana Nabiso. Voilà. Bonjour, 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 bonjour. Bonjour la grande famille des BBC Mpoi TV. Bonjour Nabino. Bonsoir. Ici que Zomeli Bino partout dans le monde. J'espère que non, la grande famille, vous allez bien. Bisopé par la grâce dans le bas toujours que la grâce de notre Dieu nous suffit. Kota, aimer, partager. Ceux qui ont la liboso, s'abonner à BBC Mpoi Okozala Jaja Jakutu DC. Voilà. Famille Libota, FL, famille Libota, ma grande famille. Shalom, 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 Nabino Nyoso. Ma grande famille, FL, famille Libota, toujours focus. Shalom, Nabino Nyoso, famille Libota. J'espère que non vous allez bien. Yeah. Je crois vendredi, Boye Baki, Boye Bi. Ah, on a répondre à message à Batouté. On a un message sur WhatsApp. Alors, on a répondre. Moko. Voilà. La grande famille Masolo Isa. Yakoluba Isa. Yakoluba Isa. Ebele. Alors, je crois la grande famille Bomoni titre Nabiso Bomoni pe photo et miniature. Toloba qui kenon beaucoup supporter biso na mois oya octobre loko les botama ya Belle Kandi. Alors joyeux anniversaire ti fin ya mois ya octobre nde toko pe misaye oye moko akomi ko singa a bando. Voilà. La grande famille, je crois tout à l'heure c'était tout à l'heure que sixième épisode. Sixième épisode ya Ziguer, nga natali yango na tongo lelo parce que lobi dans na temps vraiment te. Natali yango na tongo lelo. Je vis que vraiment bravo à Belle Kandi. Bravo à Poutine de l'écriture. Bravo à Belle Kandi parce que Nathalie l'artiste ou ba compagnie vision ya film ou Ziguer non. Bravo à elle. Alors on a au moins 10 minutes mon boy. Pour na ko lobela sur film na biso promotion toujours oui que pas maman BBC et ratakate voilà bino bo yemi kaka bo partager on va vraiment parler sur film na biso ya Ziguer lobby vraiment tapa qui fort épisode ya lobby ça qui vraiment fantastique épisode ya lobby je crois bandeko nazo ebate Gesho za Rambanga. Mais non, ma passe à sisi mayele. Tegra na nani na exaucé moi na maman Kalunga. Sisi mayele. Franchement bandeko. Belle vie ayebi ko tia batu, ayebi ko sala diwe ya bato. Alors pour nga bandeko tuke susu na ngambu ya na tableau ya Karine Yamado na Papa Blaise. Je ne sais pas si vous êtes d'accord nanga. J'ai à Papa Blaise nazo monango. J'ai à Papa Blaise nazo monango. Le quoi Gianni Faye. Franchement, na ebité si vous êtes d'accord nanga. Façon Papa Blaise a joué. Non mon est vraiment Gianni Faye paix à son âme. Azana maya Gianni Faye. Je ne sais pas si vous êtes d'accord nanga. Vous êtes d'accord nanga. Beaucoup de toujours dans les commentaires et ça vraiment bien ma casse. Dans mon vraiment j'ai à Papa Blaise et ça vraiment Gianni Faye. Belle vie mais mini biso sous Gianni Faye. Voilà. Karine Yamado na Papa Blaise vraiment Dieu en est que ma casse. Pas jouer kitoko. Jouer vraiment kitoko ma casse mais
Karine Amado na ngambu na ye ayebi deal ou encore ayebi cop oyo mobali na ye basalaki na papa Serge te. Jusque là yazotala kaka montant ya mbongo. Yazotala kaka montant ya mbongo, azotala kaka ke non ce mbongo wani fala zwango ya bandane coopération abanda business. Mais cop ya mbongo oyo mobali na salaki na papa Serge ayebi te. Alors tokotala suka nango kozala nini lorsque ako découvrir. Parce que na ngambu ya papa ya nani ya Karine Mpala ya Karine Amado ikomi ke non bazo avocat c'est que chose grave eloko ezolekelanga. Pourquoi pas kotuna mobali kopa ngo bosalaki ezaki cop nini? Parce que Belleville jusque là bazo bomba biso cop ana au papa Serge na papa Alain asalaki. Alors toke susu na ngambu ya nani ya Junior na Gesho bama pasa basisi bango mayele nga na yebi te. Gesho eza kaka mpona filme nde acheli banana na se ou comment parce que bana wana basukisi Gesho totalaka ba film ya Gesho aza vraiment aza o gagner Gesho te mais bama pasa na basidisi mayele. Toke lisusu na ngambu ya Davina Vini toke pena Ada. Davina toujours pembeni ya mobali na ye, toujours pembeni ya fiancé na ye oyo eza toujours pembeni ya mobali na ye Vini. Alors bandeko esali pasi boyebi mama Marie Hélène akufi nini? Mama Marie Hélène akufi souci. Mama Marie Hélène akufi souci akoki choc wana te. Mais na ngambu ya bagesho bango balobi ke non papa na bango papa Alain akozwa bango nyonso ba oyo baza ba oyo basaki nini na okelo ba oyo babomi eto okelo ba na ngambu ba gesho bango baokanisa bongo Gesho na nani na Junior. Gesho na Junior bango eza ke non mama Marie Hélène liwa na ye abomaki papa Alain ekozwa ye. C'est-à-dire que non bango babimisi pe maloba ya koloba ke non batutu oyo basistaki na liwa ya papa na bango bakolandana. Voilà. La grande famille, je crois que vous avez vidéo eza pembeni wana. Anniversaire à Poutine, non. Anniversaire à Poutine, non ya olobela yango na sisa na promotion, na olobela na promotion parce que film a lobé qui très fort. Alors, et ça lui que Junior na Gesho bango balingi bayebi kaka ke non mama Marie Hélène moto abomi papa bango mais toyebi te tovanda nanu kimia parce que boyebi ndenge Poutine amema biso. Poutine amema biso na sens moko boye on dirait a flashé bino après abendi azongisi bino esu na sima. Alors toyebi te liwa ya mama Marie Hélène parce que to kota la première épisode tina ndenge papa Serge akufaki mama Marie Hélène ezeka maloba na ye oye moko alobaki kaka non ezaki ka maloba o na lobaki po ebangisa leki nanga asa nini azonga mutu na ba bien ya papa akabola biloko maloba. Je crois na lobaki yango lobi na bibande ko maloba o toyebaka kokanga makambo toyebaka ko tenir langue na biso parce que langue eke bomiso munoko maloba o eke bomisa o. Et voilà mama Marie Hélène akoki kute bon wana eza avinanga wana eza onga moko na moni toyebi te mais bota ndenge Belleville balusi biso na ngamba ba Gesho bango bayebi kaka ke non eza mama Marie Hélène lokola salaki mwa mbutu envers papa na bango pona ba bien et sali ke non basa nini. Alors et sali ke non bango bayebi kaka bongo mais total tozela nanu toyeba mais pona nga avi na nga bande bino pe bokoma ba avi na bino nga na moni ke non Marie Hélène akufi souci na somo wana ya komona ke non tout le monde ba condamner ke non maloba na e sali ke non likina ya sa nini likina akufa. Alors toke susu na ngamba nani toke susu na ngamba ya nani ya mama étoile na ebité ekosuka ndenge nini tango ba koyeba vérité parce que biso toso na bino toyebi vérité te. Comme papa Serge na papa Alain basala na papa Serge na papa Blaise basalaki toyebi te. Eloko mosusu papa Serge nga nazoyeba te mbongo eza démon. Bomoni mbongo eza vraiment démon. Pourquoi je dis ça? Tango bobana ko sa kopana boyokana ki bien ke no bokabwana 50 bokabolana 50% kotoyo 50% kotoyo. Mais lorsque kopango esimbi
esali ke non olekela moninga na yo opesa ye 10%. Maintenant nga question na ngai eza po ani mokili ezala bongo ye papa Serge tango azosala bongo azobosana ke non papa Blaise ayebi kopo basalaki oyo akoki koya ko reverser yango kopo basala bongo te bandeko likambo ezalaka ya solo bokosa bosali kopo boye pa na suka ya kopo bokaboli mbongo me obandi kolinga olekela moninga e na suka nango vérité yaka kobima nde place au papa Serge azobosana ke non Blaise ayebi kopo Blaise akoki ko reverser ye. Et puis il est fort avant d'être à l'aise. Il y a que non à obakisa te, à olongola te, kaka 10% ou yapesa ki papa Blaise. Bande ko boye me bo partager. To sa promotion ba film. Awa eza Poutine de l'écriture azo kuma. Tegra na exaucer moi na mama Kalunga te dio wana bota la paix bilongia façon Belleville azui dio wana façon atie bango non bravo à Poutine de l'écriture et eloko moko susu na ngina aloba eza nini bandeko bomoni Belleville tango akomaka film na osepela na ba artiste nyonso bazo accompagner vision na ye parce que bazo pesa penza le meilleur na bango oyo Belleville azo luka na kati na bango nde ope bazo pesa bango eza bato mususu aza mutema mabe yango zomona bozo kene okosengaka ba pardon bazo tchaka bino na ba film te Belleville azo tala est-ce que boko pesa ye eloko azo luka to keli susu na tableau ya mama Milo nzambe nanga moko bomoni film oyo moko epesi pasi moko esekisi moko donc nazo ebate moko epesi bino pesa pasi et voilà siko bandeko mama Milo amibwaki na se yaya na ngai ye botanika mibwaki na se boyebi ke no nani tableau wana na bambanaki na se na koseka mais non na bambanaki na se na koseka na bambanaki na se na koseka mama Milo bravo à toi sola na mama BBC bravo à toi franchement non famille Dibota tous dans les bons tous à la même pas de stress tous vraiment dans les bons et c'est par là na yekomona ke non ezana bandeko mususu batalaka Belleville bavanda kimia siko eza moment ya sala nini ya babima balakisa gratitude na bango ou encore balakisa esengo na bango pa Belleville. Je crois bandeko lobi ezalaki journée au tomonaki internet eninganaki na surprise à maman Marie-Laure Mbongo nakangi na parenthèse ya film na biso. Je crois vidéo moko euti kolika wana ici di vidéo na yebite na okyo chango lisusu na chango lisusu atana émission mususu. Bandeko je crois surprise oyo maman na biso sœur maman na biso Laure Mbongo asalaki Belleville lobi non bayini bato aketo bakokaki sous surprise te bavandi kimia te babimi nakocha audio wana te pona respect nano 1 ya chaîne nanga 2 pona respect ya produit nanga oyo eza Belleville Kandi nakocha audio wana te mena luba maluba oyo ezaki na audio wana vous savez quoi depuis le 12 depuis le 11 na butu octobre surprise bandaki et soukaka te Belleville asengi abandon yoza muto osenga abandon te Belleville bango balobi eza tana bango mais yo peza tana yo oyo nzambe alingi alakisa nombre alingi alakisa combien ya bato balingaka yo mama silama Poutine silama toyebi ke no botamaki yo moko te na octobre bobotamaki ebele bato mususu babimi balobi ke no eza tana bango na nini ya lobi na musala peut-être azosala mais biso tozoloba ke no to rappeler ke no tana ye eza tana ya mafinga tana ya koya kofinga tana ya division tana ya séparation tana ya baquerelle tana ya kobebana na bato na ye et voilà mais biso tokoloba na ngambo ya Poutine ke no eza temps ya cœur eza tana yo ya cœur bato balingaka yo
na coulisse bato balingaka yo oyeba bango te bato balingaka yo batalaka yo balingaka yo bavandi kimia bavandi kaka bazotala eza siko temps na bango babima base manifester tokinango bongo. Vous savez bandeko audio wana ezaki juste en passant na TikTok namoni alobi je crois azalaka deux fois le monsieur azala pe pembeni ya Belleville alia pe amela pe azwa pe enveloppe aye alobi ke no ba surprise yango eleki ebele mais toujours na besoin surprise ya komona papa de papa yango esali ke naya nanu nasala nanu analyse sur ça tango bolobi ke no ba surprise yango nyonso tomoni ba surprise eloko te toza kaka na besoin komona surprise ya papa azate toza na besoin komona ya papa ndeko zala motuya oyo nyonso tozomona oyo eza ya motuya te ba surprise nyonso bamoni eza ya motuya te baza na besoin komona ya papa. Maintenant moi je vais leur répondre ceci. Biso nyonso toyebi ke non Belleville aza na relation toza ta wana te pona koya kobanda koloba relation ya Belleville awa parce que c'est sa vie privée. Quand le quoi nga mama BBC na bimaka na yaka na vie privée na ngai te le quoi bato boluka ba vie privée ya bato bobo ya koya ko italango sur les réseaux sociaux boza kaka bato moko boye ke non bobima na bouta kaka likolo bo koya bosam na ebité ne ba biloko ezosa ya bino isusu ke non boko isa isusu star na bino bozoyeba te po bobima ifali kutu bosilama bozoyeba bato moko ya kobima te ya koyeba ba surprise nyonso tomoni awa eloko te tozaka na besoin komona ya papa de papa. Maintenant moi je vais dire ceci. Poutine relation na ye amemango na réseaux sociaux te. Poutine ndenge azawana vie privée na ye eza na réseaux sociaux te. Poutine ndenge azawana na biso bato tolingaka Belleville toza pe na besoin ya surprise ya papa de papa te. Po ata soki bomoni surprise ya papa de papa wana bokoluka kaka sous raison mosusu ya koya koluba. Alors tant mieux, il faut que na toilette osubi osisi kosuba oke na mbeto lali kimia. Ah oui bozo comprendre kaka te ya koloba ke bozo renforcer le sous bozo renforcer sous maman na bino na se ya libudu boko tise sous bien na ba sortie médiatique na bino ezanga tina ba surprise oyo ba osala Belleville il fallait bovanda kimia na kwa na bino ya koloba non bandeko biso toza bato balobaka ba aboma relation maman na bino aza mutu moko ya aboma relation bino pe bato na boye pembeni na ye bozo bomela isuka ye kutu aza mutu moko ya ba relation te ye aboma relation botaka bato ba pesi saki na poto asa nango matalana mais ayi akiti nango tina kini na kini awa ko babanjo benga ba non zongisela biso saki ezali juste ka po kanga photo ezala ya matalana aboma relation bozaki bato moko boye na moment oyo na ba surprise ya Belleville dites-vous que non bandeko to kenda nango mabe balobi na sa moyo yo zanga mbongo mezala na bato naloba toujours na émission nanga omoni ba âge ezo avancer lorsque ba âge ezo avancer c'est-à-dire que non bana lokwa bategra wana bazoya wana nde bakozwa ba relève etango Belleville kovanda bana oya format baoza esengo na ye pona lobi lokwa lelo tokoma komona papa elombe esengo na ye eza ba décor esengo na ye eza ba Belleville esengo na ye eza ba Ursule Peshanga bana nyonso presque ya Simba bozolanda bandeko bana presque nyonso ya Simba baza esengo ba o ba reconnaître papa elombe ki inda format bango nyonso baza esengo papa elombe siko boye bisanga na ngamba mama bino esengo na ye kozala nini esengo na ye kozala nini to tuna na nana Belleville ya na relation na ye na réseaux sociaux te. Laissez-moi vous rappeler à koloba ke non mama na bino si lauka a même relation na ye na réseaux sociaux oye moko aloba mwasi anoko yende sikobo banda kokozela ka ba surprise na ye sur les réseaux sociaux et non pas Belleville pour a même relation na ye sala matalana na relation na ye na réseaux sociaux te
Si le problème est ça, vous comprendre en côté. C'est votre maman ou Ayana Matalana a relation sur les réseaux sociaux et non pas belle vie. Et non pas belle vie pour boire ou le baki. Bah surprise en agnon sur ton moni et l'autre côté tout ça qu'on a besoin il y a surprise à papa. Non, bah déco. A même la bino papa sur les réseaux sociaux. Ndé bozo bosa. Par contre, biso nde tokoka kotuna kolobake non. Pa maman na bino amemela biso papa na bino, soit disant ceux qui papa des papas, ceux qui pab, ce beau pesa pe kombo vuna na réseaux sociaux. Nde toza na besoin ya ba surprise na ye et non pas Poutine. C'est ce que vous oubliez. C'est ce que vous oubliez. Na ngai na place na bino ba communicateur ya sila uka ya mama loketo na place na bino ba surprise nyonso obomuni depuis le 11 octobre lelo le 19 octobre et je vous assure que non ba surprise ezo continuer toujours. Vous avez bato moko ya kovanda kimia. Ya kovanda kimia na bo refaire ou encore bo revoir, je peux dire, bo revoir comment est-ce que vous fonctionnez. Bo fonctionner ndenge nini pona valeur ya artiste na bino aboma relation boki mutema pasi ya ba surprise à belle vie et comme que non nyonso na eza l'autre côté tous a besoin surprise à papa lokuta na bino mais via memela biso vie privée na sur les réseaux sociaux pour le jour anniversaire na ye boya ko bisa biso que non tous a besoin ya surprise à papa ya ngode ya motuya lokuta mais via dans la vie à matalana c'est votre maman si la uka aboma relation nde amemela biso na bino relation na sur les réseaux sociaux yango na total la kabino total ti kuna boko suka soki mobile yango za ya beze soki za ya solo e tokoyeba na bino kaka awa eza manque à faire parce que awa devoir ezati awa eza na minute oyo bino bolobi ke non eza temps ya sila uka siko biso to définir to lobi temps ya sila uka eza temps ya destruction eza temps ya mafinga eza temps ya séparation eza temps ya division eza temps ya abebisi makambo na monde ya artiste na monde théâtral abebisi makambo siko biso pe na ngambu na biso to lobi eza temps ya belle vie na ndenge nini eza temps ya belle vie to définir yango ya koloba ke non la dame notre maman, notre Poutine de l'écriture, elle a beaucoup pleuré, elle a été insultée sur les réseaux sociaux. Et c'est quoi au juste? Cette dame a travaillé très bien. Moi, je suis éduqué masse. Moi, je suis Aza. Donc, Azo Songa communauté. Kakandenge yé, Aza surprise, Yakoloba que non. Les londes n'andimi que. Bato balinganga bazebele ba balinganga bazamuke biso nyonso tanga mama BBC na lobi yango na lobi te on s'attendait pas à ça que non bato batala ka belle vie balinga ka belle vie mais bazalaka na sima caméra bazana kwa moko boto yeba te et biso nyonso toza convaincu ya koloba que na temps oyo que non belle vie elle est aimée na bato motuya belle vie elle est aimée na batu oyo ceux bon monde ba maman alors je crois na lobaki angolo ceux qui bon monde ba maman alors ba bimi ba se déplacer maman alors a se déplacer il faut cacher maman alors a se déplacer il faut cacher maman alors a se déplacer il faut cacher mais ah ouais ça qui caché te ah ouais ça qui yé moko na futi agence après ko futa agence yé moko pa ayé mobimba tout monde na batu susu boy atindika ka agence après kaka na lettre ou encore na poème na bazo tanga nde ba yebisi non muto tinda ki biso c'est la personne c'est telle personne mais ah ezaki maman alors yé moko na agence o ya futa ki mbongo ba kende ko tiki la belle vie nani ba cadeau na yé moko mi mobimba na yé ayi pas belle vie alors exactement ya belle vie ya koloba ke non to yeba bato mutuya o ba linga ka belle vie toyeba bango te bazalaka donc na sima kamingo bien na kwa moko bo exactement toyeba bango siko exactement to kumisa nzambe ya koloba te on a beaucoup pleuré on croyait peut-être belle vie n'est pas aimée na communauté na enzoka bato baza balinga kai la grande famille beau aimer beau partager s'il vous plaît beau aimer beau partager pardon
Ya. Oui. Donc ba film à Belleville, ça ba film aux autres la keno ba batala kana bango mais ba vandi kimia. Ba koluka Belleville ndengeni. Sûrement Belleville, je ne pense pas que nous azanga à cause de coup de fil. Sûrement azanga ba coup de fil. Et ça peut karaté peut-être ba communicateur na ba bimi ba sali ba analyse voilà ba maman BBC ba bimi ba lobby ba sali ba promotion sur ba film à Belleville ndé ça que no Belleville azala. Je vous assure que cette dame a joué à encouragement mususu à partir à fond. Cette dame a joué à encouragement mususu ya basali ya nzambe. Cette dame a joué à coup de fil na kuzu obiso na bino to yebite. Parce que force au Belleville za nango pa bima aya ko sa ba film après ba insulte après ba biloko nyonso ba kombo ba pesa sur les réseaux sociaux mais abimaka toujours la tête haute. Je ne pense pas que non ezaka ba biso ba maman BBC de to repérer force té. Il va bato musu ba pesa ka Belleville force à partir ba téléphone. Bandeko, les un moment il fallait bo vendre bolo ba non. To bomi relation solo. Biso toza vraiment ba aboma relation. Eza temps ya Belleville ya Nzambe alinga fongola miso Nzambe alinga lobela que non tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Bato balinga kai. Tu n'es pas seul. Ozana bato balinga kai, c'est le temps. Ba héritier watana be babimi. Ba héritier watana be babimi. Ba José Zita babimi. Ba maman Enis babimi. Ba sœur Lombongo kuto saki déjà vidéo. Asali vidéo ya ko souhaiter Poutine joyeux anniversaire. To mona ki vidéo etambola ki. Et suki wana te. Bino bokanisi ba ye na loyenge. Eza Nzambe na telemisi bango bokende bo honorer évangéliste nanga. Bo telema bokende ko honorer évangéliste nanga. Na benga ka Belleville na loba ke no aza évangéliste bino un jour bokondima ke no mama BBC luka zoloba eza solo. Bande ko boyebi aujourd'hui lelo eza samedi, vendredi lobi na na prière. Na lali na loti parce que Nzambe pas utiliser nga na bandoto. Vous savez ce que ozo mema mutu na mutema na yo. Ah, so sambila ka vraiment au monde pe na bandoto. Azaki na sina lali c'était vers 12h30 toujours qui ba 12h30 ba 13h donc ok ba 15h. Na lali na loti na cher. Belleville azo modéré. Après que aussi ça ko modéré, na comment est-ce que pasteur a combattre. Je me suis dit ah Seigneur, comme na l'amour qui a dit ah Seigneur, eza message nini. Tisiko na discerner message wana te. Tisiko na discerner message wana te. Mais bato baza makasi pe na ko discerner. Bo discerner lenga bokomela nga na nini na commentaire. Ya omona nga na benga na Belleville évangéliste. Na moni na cher à modérer avant pasteur Amata. Na bi Seigneur, c'est quoi les messages? Tisiko na discerner en côté. C'est-à-dire que les attends il y a un Nzambe alinga qui s'est Belleville à kolobake non. Tu es aimé. Belleville za mutu. Ba insulte leki. Eza œuvre ya diable. Diable yaka ko lembisa mutu. Œuvre diable yango wana. Bato nyonso ba bima pona ko finga Belleville ba do ba mabeba nini lokuta nyonso ba ujezo bima. Bandi ko botala. Bino bato bobimisa ki audio ya koloba keno akendaka na ba feti ko kende kozwa mikuwa. Franchement. Mais bojo ya pona ko bebi sa réputation à moninga mais botala bato oyo ba o considérer Belleville. Mais ezata mbosi la mako. Ezata oyo bino moko boki bo vandi bo ah si la uka oboma relation yo penzo za aboma relation. Aboma relation. Bato mususu ba ko bima. Bino boza siko capable ata jour anniversaire ya Silauka.
boke kopesa bato nde bambongo boluka peut-être ba héritier watanabe boluka peut-être bato boluka bato bokopesa nde mbongo mpo basala nini basala oyo toza na bino awa donc awa nyonso bokosala na anniversaire soki eza kaka po ekozala kopi lokola ya Belleville, c'est-à-dire que no bosimbaki mitema te mitema ekoki te. Na laissez-moi vous informer que non musicien nyonso tokomona oyo akosouhaite ye soki eza ba musicien peut-être ya Madilu te wana ezoyokana soki ba musicien ya Madilu oui to ekoyokana mais soki eza ba musicien mosusu toyebi ke no bino boza capable ya kopesa bango bambongo. Mais laissez-moi vous dire que no ya Belleville ba oyo nyonso basouhaite ye apesi mbongo te. Eza nzambe bandeko bokanga kaka maloba awa basi babandi ko raisonner ndenge bakosala anniversaire ya mama na bango poka ekomi on dirait devoir. Mais ya Belleville eza te keno apesi mbongo mama leur mbongo aya te aboma relation. Eza na ba musicien mosusu neti ba José bon je sais pas trop moi. Eza na bato mosusu bopesi bango mbongo po ba souhaiter Belleville nani ba souhaiter peut-être maman abino joyeux anniversaire. Mais ezala ya kati ya motema osala bien suko po nyonso na ezalaka te eza moment lokwa bino bobi eza tana bino ezala pe tana bino ya bozongisa na mayele bobomi relation trop botala moto abimi alobi ke bo imagine mayele mokuse ya bato ntango bozwa koloba ke non ba surprise nyonso na tomoni wana eloko te ebele ya ba surprise toza nde na besoin komona ya papa na bato basali Belleville surprise boplante nini na kati na bango bozo continuer toujours na koboma relation bato nyonso babimi basouhaiter Belleville ba joyeux anniversaire basali ba surprise bino ntango bozoya bolobi ke non ba surprise nyonso na ebele ya ba surprise wana nyonso eloko te toza nde na besoin ya komona surprise ya papa bato lokwa ba mama alors bo planter mpo mama alors aza mpe moto ba logique bo planter nini na kati na ye ntango yo obimi oye koloba bongo image no eza nani eza ya Silauka ya mama Loketo bo planter nini bo bêtiser surprise ya mama alors mbongo bo bêtiser surprise peut-être pe ya Enis bo bêtiser ba surprise ya bato ebele ba o basalaki ba surprise kana ebolo bakino ba surprise ebele non bozonga bato ya koloba ke non bo bima ebele bo finga Belleville bo pesa e bakombo bo loba tout ce qu'il fallait koloba sur sa personne pona bino bozaki na nini ke non kana bozoba non campagne ya déstabilisation. Pona bino boyebi ke non lorsque bosa ba biloko na nyonso bato nyonso bakondimela bino détrompez-vous eza moment ya koyeba ke non eza bato nyonso tuté bandimela ka bino na ba biloko boya koloba sur Belleville eza moment ya koloba ke non bosali musala ya punda Belleville elle est toujours aimée Belleville bazolinga ye botala combien d'années bobanda kofinga Belleville combien d'années bosuki wana te bokena tina koluka boke bopelisi live bobengi oyo artiste oyo nani Mama Delta oyo ya Côte d'Ivoire boke koluka tina Mama Delta ya Côte d'Ivoire soi-disant ya kovanda awa oyo kaboye balingisi la te emataki kitaki tina point wana tina point wana pona bino bokanisa ki no bozo détruire peut-être Irsile Péchanga bozo détruire nani c'est qui Belleville parce que Belleville déjà coopéra les gens na Mama Delta oyo ya Côte d'Ivoire tango bosala yango bokanisa nini pona bino bokanisa ki no bozo détruire mais eza tant siko nzambe ekolakisa bino ke non musala bosala wana ya koya ko détruire Belleville ezokende na mai eza musala ya punda. Par contre, vous savez les publicités, sans pour autant les savoir, il y a que nous va découvrir, il va lingayer de plus. Namoni na commentaire moko kuna alobi ke non Nathalie filme oyo ya Ziguer na komi na nga famille Libota. Sukoza moi si sukoza pe mobali. Welcome na famille Libota. Parce que na famille Libota c'est la lumière.
bandeko bo aimer bo partager. Aimer bo partager. To solo là. Na lo bananga ka vérité. Bozo landa la grande famille. Boke tina niveau ya koluka mama Delta bosaleli émission. Bozo ba botagelenga mama Delta. Botagelenga boya koyoka awa. Ici au Congo balingaka nani silate. Ici au Congo boye boye belle vie boye. Bolingika bo bebisa relation ya belle vie na Delta. Na mama Delta pardon, c'est une maman. Non, na ça ka nazo rappeler ka bandiko. Bo tenir nga rigueur te parfois il faut tout ça la kaba analyse, il faut tout ça kaba émission mosusu. Ya kozongisa bato na nzela ko yebisa bango keno botala makambo bosalaka. Aimer partager et ça bien. Bo aimer bo partager bandeko. Bo aimer bo partager parce que lobi na monaki déjà. Oh ba surprise nyonso ebele ba surprise to moni elo côté et ba ebele ba surprise. Ils ont tina te tous na besoin ya papa. Mais viens me mettre bino papa sur les réseaux sociaux. Mais viens me mettre bino papa sur les réseaux sociaux. Maman na bino ndabi misela biso mundele moko boy soki indien soki libanais to yeba kate. Sort na eti lelo to yeba te. Biso nde toza bato kotuna bino sort kuna eza ndenge nini. Sort eza kuna eza ndenge nini kuna. Ya papa ya soki ya pamps, moi c'est anoko. Sort eza ndenge nini. Moko bozonga ka bato esa bien. O eza temps ya belle vie. Donc eza temps Nzambi alinga yebisa belle vie que non, tu es aimé ma chérie. Tu es aimé ma servante, tu es aimé. Mama Delta, bo tagelenga mama Delta aya nano aya koyoka makambo ezoleka na Congo. Makambo ezoleka na Congo. Nini ezoleka na Congo sur sila, il y a personne. Makambo ezoleka na Congo, vous êtes là kobima ko ya ko détruire bato, ko insulter bato. Laissez-moi vous informer que non musala na bino bosala keza musala ya punda. Bomoni mbuma oyo bobuki. Ya que non bino bozo sala que non bo déstabiliser mutu. Bosa que non ba ina mutu malheureusement. Dans notre famille bo aimer, bo partager. Film na biso tozotala na Belle Vie télévision Ziguer. Lobi total qui épisode 6e épisode. Vraiment bandeko 6e épisode non. Et banjo pela moto kuna. Bino bato totika ki bino kuna na nani kuna na traumatisme. Bosukeli wapi? Boza wapi? Bozo rater. Nazo répéter isusu bandeko na moni papa Blaise, j'ai à papa Blaise eza ya Johnny Faye. Na ebité so boza d'accord na nga. J'ai à papa Blaise eza ya Johnny Faye. Je vous dis nga na omona Johnny Faye pa nani, et pas papa Blaise. Alors bo aimer bo partager bo zala ebele wana bandeko. Eza moment oyo bomoni esengo o Nzambe alakisi belle vie. Esengo o belle vie ayoki. Eza esengo moko ya biso peto sala ba partage ba film to aimer ba film ya Belle Vie télévision ça bien. Du moins Nzambe a consolé Belle Vie parce que Belle Vie se disait que non, elle était mal aimée na communauté na ye. Or c'était pas le cas. Nzambe ayekolakisa que non. Tu es aimé ma chérie, tu es aimé. Alors esengo oyo to partager ngo ya kosala nini? Ya kotala film ya Belle Vie, ya ko partager ba film, ya ko aimer ba film. Na Candy Star pe toza na mbete kuna tozotala, bokende kotala kuna Da Costa na Gesho ndenge bazo nyokola nani ko. Bozola na la grande famille. Alors bo aimer bo partager et ça va ma biso bien makasi. Je ne pense pas que nous vous tenir en garigueur. Nous avons la vérité. Il y a que nous avons cop na bino et réveillé. Ils attendent ya botika ku finga. Ils attendent ya botika ku za na division. Parce que musala bosala ki eke na punda. Bobota misisa pona ko détruire Belle Vie. Bobota misisa pona ko finga ye ba kombo tu bopesa ye. Bit na bino ezali que non azala mal aimé na communauté azala aimé te
musala na ye bato batala ngo te, bato bayina ye, vie ya ba insulte na bino, bato nyonso bayina ye. Mais moi je viens vous informer que non, bosala ki musala moko ya bien, mais ya punda. Lorsque je dis ya punda, c'est-à-dire quoi? Bit na bino ezaki que non, bayina ye. Malheureusement, bayini ye te, mais Nzambe aye kolakisa bino ya koloba que non, Belleville elle est aimée. Ba insulte na bino, ba sortie médiatique na bino na kombo ya Belleville, et salaki Belleville aloba que non na balingi ngai te. Andeko jour Poutine aloba ki ango le 12 wana, il y a les 13 je crois jour maman Enisa kena kotikele cadeau surprise wana et bimaki na monoko na ye. Je suis plus basé na maloba wana ya koloba que c'est lelo nde na ndimi que non naza aimé bao balinganga baza ebele ke bao balinganga te. Quelque part ce tobito koto analyser parole wana ou encore phrase wana to koloba que non Belleville azaki na désespoir moko boye ya koloba que non ba insulte leki ebele na kombo na ye. C'est-à-dire qu'elle n'est pas aimée. Mais Nzambe aye ko pangusa pinzoli wana, Nzambe aye ko lakise que non mama balingi yo musala ozosala osalaka déjà évangile sans pour autant le savoir. Ayebi que non asalaka déjà évangile ngana loba yango déjà que non ba film ma Belleville a déjà évangélisation mobimba. Na évangélisation elle est plus na révélation. Alors pourquoi pas to ya to bois que landeko na biso moi si ba flair. Oyo basi ebele babanda na bango musala ya koloba que non peut-être bango pe balingi bazala parmi baso lelo tozotanga ba Belleville, tozotanga Ursule Pechanga, totangi pe moi dina nanda quelque part. Et si la ukanga ko tuna kontaka ete parce que tant na ye ezata moko ya description, ezata moko ya division, ezata moko ya aboma relation. Kino imagine YouTube kaka, ofungoli chaîne na YouTube, ozwi mwa makambo moke na YouTube, obebisi relation na yo na YouTube. Oza mutu te. Bandeko bo aimer bo partager. Bon week-end, hein? Bon week-end à bino nyonso bandeko. Bon week-end. Bon week-end à bino nyonso. Toza wana kaka pona Poutine. Bandeko bo partager. Donc on a beau partager, c'est parce que tozo rappé ba appel. Oui qui pensa muto maman BBC batindeli ngalien na yo. Maman BBC en passant na landika ke émission na yo na koti na tali na comprendre makambo moko boye. Na ke na Belleville télévision na tali film ango na yo ki na komi famille bota. Na zora ba appel wana. Et ça pour na ko flatter binoté mais je vous dis vrai. Côte d'Ivoire, ba Congolais bazala kuna. Ba Ivoirien, ba Bengaka. Brazzaville, n'en parlons même pas. Na contact nanga na kiozanga même pas 10 personnes, 10 maman ya famille Libuta ya Brazza. Naza na bango. Maroc, n'en parlons même pas. C'est-à-dire que non, il faut tout le bango ya koloba que non, Belleville aza aimé. Musalo basala kezalaka musala punda. Surprise kaka ya Belleville, anniversaire à Belleville, beaucoup qui peut kakaté. Façon bo sala, donc beaucoup kata ko sala semblanté. Siko yo balobaki ke non, soki ba fingi, ye alobaki ke non, soki bo finginga, soki bo tumbolinga nani akoya. Soki de presse, soki moura de la presse elo mo abongo pardon. Akoya. Siko nani afingi po bima. Muta fingi te to finga pe yo te. Mais omi bimeli yo moko ya kolobaka ke non ba surprise ebele wana sele lo te to zande na besoin papa. Au mona te ke non image na eza automatiquement image ya mama bino. Bola ki sabiso place ba finga bino. Bino moko ko créer ka ba makambo na bino moko. Botala na no niveau bande ko to réfléchir na meloko oyo. Oyo lobi ke non soki botumbolinga bofinginga mututela akoya.
ye kutu alingaka te na kombo nanga mutu wana bima abenga botagelenga ta delta na lokuta na émission na ye wana boyebi bato combien batalaki émission wana mpe baregretaki nango boyebi bato combien ye peut-être kozala peut-être en passant tant que chroniqueur mais imagine ye ezobima mpe keno image na yo lelo boki obebana na ye akoya asengi pardon asengi bolimbisi parce que bango nde mosala na bango siko image anani ekotikala ya mabe makasi oboma relation bref la grande famille c'est au moins ça aimer partager ceux qui n'ont pas s'abonné na Maman BBC bo s'abonner bao peut-être na bêtise bango mabaku bolimbisa na loba na vérité il faut moko to ça analyse to réfléchir le quoi bato to réfléchir le quoi bato famille libota maman Marie-Hélène kuna asa kufi bagesho balobi ke non papa ali abati ko zo moko bao ba sister ki na liwa papa ali bango wana bango kene siko tozo ba te belle vie ozo kena biso wapi ko pango nini papa Serge basaki na papa Blaise Karine Amado silama tala mobali ninga azoboya kokene kozwa avocat silama Karine Amado silama tala Blaise azoboya papa Blaise azoboya kobenga avocat o batele makabo bade eza déjà ba raison zomona déjà ba gaffe liboso ata bakobimisa secret yango ya keno papa Serge asalaki boya papa Blaise pa oza kaka y compris kuna soki kokanga bango yepe ba okanga 10% wana kaka ta ba pesi wana il fallait silama est-ce que akobimisa secret Karine Amado azowelela kaka ya koloba ayebi kopute akomi keno baluka ba avocat papa Blaise pa azoboya couple wana pe ya papa Blaise na Karine go wapi Karine vraiment na sepeli makasi alati pour une femme mariée accoutrement ya Karine vraiment ils a kitoko makasi na film alors c'est au moins ça la grande famille beau aimer beau partager naloba toujours que non numéro na biso ezawana bao baza na besoin obenga Maman BBC bo bengi Maman BBC soko za na besoin ko intervenir jusque là on a bandi ba live té parce que nazo zela ba matériel ba ndo mon kimike soki koki to bandi je peux toutefois pas qu'à Kobanda mais et vous a vraiment propreté et vous a la tindika tiaka vous a présent propreté mais je vais essayer alors bino batu besoin de Maman BBC conseil et d'autres consorts numéro na biso zawana et pour ça la femme biso bien makasi tout ça on a biso pour nous soutenir belle vie tout ça on a biso pour nous soutenir belle vie dans les bons sens dans les mauvais sens tout soutenir rien d'ingénieux côté la ba filmer na ko partager ko aimer et voilà promotion promotion na kati ya makila voilà je vous aime bien la grande famille tokutani bon week-end bisous bye. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure dans le monde et partout au Congo, c'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais. Tous à la fière, Yakoza la Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banda na Biso.